HP Media. Bela. Nzambo tozo luka. Anzambo ya salaka. Soko meka banzamba batu muso simbate. Meka nzamba prophète Amos. Nzambe wana kufate. Nzambe wana sana bomboyi. Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé, il y a des témoignages. Makambo nzamba zo sala. Même pour la bateau bana poto. Même pour la bateau bana Kishasa. Les gens témoignent. Makambo mondo nzamba zo sala. Pour la limite, nzambe wana passa na vie na yo. HP Media. Atala na misu na bino kokango lama. Oyo nzambe azopesa bino mokola lelo. Na ligina loba na butu moko. Oyo solanda na ngonga oyo. Olemi, osambeli, oluki nzambe. Tu nous fais aujourd'hui loko mokote et changer la vie na yo. Aujourd'hui, Dieu veut te changer. Amen. Dieu veut te délivrer. Amen. Dieu veut te bénir. Amen. Zambalinga changer station. Amen. Continuez par Pelika. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Au Seigneur, Nzamba Pambola yo, Nzamba Pambolo papa, Nzamba Pambolo mama, yum toujours occasion ya kolanda émission na biso na pokwa na lelo, oyo to bengi yango montant de solutions, oyo ememaka biso na kata ba prière, oyo ememaka biso na kata présence ya Nzambe et na pamboli yo pe lisusu oyo Nzamba pesi pe na bomoi pe apesi makasi na nzoto wana mingi tolamukaki na bango na ngongo ba comité ba bengami bibeme. Mais Seigneur nous a fait grâce ya kobatela yo ya kobatela ngai pote toyeba kokoma na ngonga oyo lukumu ekuka koyeba kozonga epai na ye pote azali nzambe. Merci Seigneur, merci ndeko na ngai, merci mon frère, que Dieu soit loué. Merci bandeko nyonso na bango na plateau émission na biso ebandi oto bengi yango montant des solutions. Lelo toko sambela nzambe toko tanga maloba na nzambe et na sima na kotanga maloba na nzambe toko yeba kokota na bataya ba prière fort ba moment fort ya prière pour na koluka nzambe pambate nzambe ba lukaka ye mutu nyoso oyo alukaka nzambe na vie na ye amona ka nzambe wana na lombango papa na biso Elikia atangeli biso mokanda na Exode 14 verset 13 à 14 et na simana ngoto ko partager maloba na nzambe pe na simana ko partager maloba na nzambe to ko sambela elongo afin que kembo na nzambe e ba kotalisa mana kate ba vina biso nzamba pambolo papa Elikia. Amen papa. Exode 14 13 nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car l'Éternel égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. 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 Bien aimé dans les seigneurs, mission la biso c'est mission la prière. Na lingi lelo toyeba ko partager maloba na nzambe oyo bauti ko tangela biso na mokanda na Exode 13 verset 14. Amen. Bien aimé bana Israël bazalaki libota oyo bazalaki na bilaka ya nzambe likolo la kati na bavi na bango. C'était arrivé na moment moko bana Israël ba se retrouver na kati ya Égypte et Pharaon a commis ko faire ko souffrir bana Israël et bongo Moïse azalaki ko kende ko lesa to ko bokola bampate ya beau-père naïe, Moïse a koutani dans Nzambe. Dieu a donné une mission à Moïse afin que Moïse a kende libérer bana Israël oyo bakanga maki na Égypte
oyo bakangamaki na maboko ya Faro, oyo bakomaki ba esclave, mais nzoka kati na bango ezalaki na bilaka ya Nzambe. Yango ozomona vie ya bana Nzambe ebele, tel que tu es là, osana bilaka ya Nzambe. Il y a des promesses, il y a des fortes promesses de Dieu sur toi, sur ta vie, sur ta famille, mais tu es en train de vivre au contraire de ça. Et quand Dieu apparaître liboso na Moïse, alobi na Moïse, alobi Moïse na yoki kolela ya bana Israël ekomi na matoi nanga, nazotinda yo okende kolibere libota oyo. Moïse alobi na Nzambe, alobi ete nakokende te, mais nasepelaki na langage moko. Tango Moïse ayokaki elobeli ya Nzambe, Nzambe alobi na Moïse, alobi Moïse, va, je serai avec toi. Amen. Moïse atembolaki na Nzambe. Amen. Ma soeur, awa nalingi naloba na oyo etali délivrance. Yo mutu okangami, malgré tu as des promesses de Dieu, malgré ozo sambela, malgré ozo luka Nzambe, mais eloko moko te ezotambola réellement na vie na yo. Nzambe asalaki alliance na Abraham, na Isaac, na Jacob. Alobaki ete nakopambola ba génération ekoyela nsima na yo, même ti na 4e génération. C'est la même aussi na kati ya famille na yo, eza na ba génération eza maudit, eza mpe na ba génération eza béni. Oyo ntango mosusu ozovivre eza baconséquence ya makambo moko oyo papa na yo asalaka, oyo mama na yo asalaka, batekaka libota. Bana Israël bandimaka teke no un jour bakokaki ko se retrouver na kati ya Egypte. Makambo oyo ozovivre na vie na yo lelo oyo eza makambo oyo okendaki te kovivre yango. Donc c'est-à-dire eza na makambo moko oyo ezalaki préparé, oyo baalliance moko ezalaki établi na monde ya ténèbre mpo na kocombattre uniquement oyo ezalaki destiné na yo. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut me dire amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe alobi na Moïse, Moïse alobi d'abord na Nzambe, alobi soki batundinga naloba nani atindi ngai. Alléluia. Moïse alobi, Nzambe alobi na Moïse, Moïse loba na bango Nzambe ya batata na bango, Nzambe na Abraham, Nzambe na Isaac. Mon nom c'est je suis. Je suis celui qui délivre. Amen. Je suis celui qui bénit. Amen. Je suis celui qui élève. Bien-aimé, même qui donc y a famille na yo, Nzambe capable ya kokangola yo na kata kindoki ya famille na yo. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Mon nom c'est je suis. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, va, je serai avec toi. Amen. Ma sœur, je te dis, ma problème nini oyo kanga vino, makambo nini ezo simba te na vi na yo, nyonso yo ozosala na vi na yo eloko moko te ezo marche. Meme na nzela na bandoto na yo ozomona kaka ba mari de nuit, ozomona kaka ba femme de nuit. Nyonso ozosala eza blocage si blocage. Yaya soki oluki Nzambe, soki obeleli Nzambe, natangi na Bible Nzambe alobi na Moïse, alobi Moïse, nayoki kolela ya bana na ngai, bana Israël
ekomi na matoi na nga kolela na bango ezalaki na kati ya priere kolela na bango ezalaki bazalaki korapele nzambe bapromese na ye bazalaki korapele nzambe makambo oyo to alliance oyo asalaki na Abraham na Isaac na Jacob bien aimé na problème na yo rappele nzambe luka elongi na nzambe bible elobi ete nzambe amimonisamaka na baoyo nyonso bazoluka ye baoyo nyonso balukaka nzambe bamonaka nzambe na vi na bango baoyo babelelaka ye nzambe ayokaka bango bana Israele babeleli nzambe alobi na Moïse alobi Moïse nayoki kolela na bango ekomi na matoi na nga nalingi nayebi biso mama yo moto kozwa occasion ya kolanda biso oyo ezala meme na YouTube ezala meme na chaîne ya télévision yaya nzambe ayoki kolela na yo nzambe amoni pasi na yo nzambe ayoki yo nzambe ayoki yo baegyptien batelema na vi na yo baegyptien ya famille na yo baegyptien ya quartier oyo ofandi baegyptien ya lopango oyo ofandi farao oyo ateleme na vi na yo oyo alingi te yo bala oyo alingi te yo bota oyo alingi te ke yo kende musika oyo alingi te yo bala. Combien de fiançailles que toi tu as changé? Disons combien de fiancés et combien de fiançailles ont écoufi. Avortement boni oyo yo sali na vie na yo misala boni oyo ebembi na vie na yo. Bible elobi na nga et que le fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres du ténèbre, les œuvres du diable. Soki bandoki bayaka po babebisa vi na yo mais mpe na mutu moko ye batelemaka po abebisa mpe makambo na bango na pokwa na lelo mama nazoloba na yo yo mutu olembi yo mutu oyo oza na kati ya prison ya bamaladi ya bablocage ya bafreinage ya sorcellerie ya famille ya nzambe capable ya kokangola yo ya komema solution na kati ya problème na yo oyo esali des années oyo ezosimba lisusu te na kati ya vie na yo. Dieu est capable ya kodélivrer yo. Amen. Amen. Moïse alobi na nzambe na okende te nzambe abi Moïse va je serai avec toi. N'a pas si Bible raison. David alobi avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. Yaya banguna na yo nzamba ko écraser bango. Pharaon ya telema na vie na yo nzamba ko écraser bango. Amen. Ako écraser ye. Ako écraser ndoko a telema na famille na bino. Oya azosilisa bino oyo akotisa bino na liste asigna ordonnance moko boye alobi na kati ya libota oyo baobota te baobala te baobota kaka mwana moko na nsima obota mwana mona okanga bango oyo aosombaka lupangu moko oyo asuka mbongo na vi na ye ya osimba eyaka $1000 nani yango alimita vi na yo nani yango abundisaka yo nazoteya yo le Dieu de délivrance soki oluki nzambe wana na motema na yo mobimba ndenge biso tolukaka ye chaque samedi na montagne na campus oyo tobengi yango montagne de solution nzambe wana amimonisamaka bopesanga mene moko ya yaya Moïse a créé pasteur Moïse ayokaki ainsi dit l'Éternel nayoki ainsi dit l'Éternel mpo naya koteya yo maloba oyo mpo nzambe akangola yo mpo vi na yo echange mpo bandoki ya famille na yo bakufa soni. Yaya ozonyokwama chaque année ozosouffrir chaque année makambo esimba te na vi na yo chaque année même problème eza ko se produire et même effet. Et ça pour se présenter.
Est-ce que tu ne crois pas en Dieu et que Dieu peut te délivrer? Nzambe ayokaki kolela ya bana Israël, kolela na bango ekomi na matoi na ye. Tango Moïse akei ko libérer bana Israël, a libérer bango babimi. Yaya, il y a des prisons où bakotisa yo. Il y a des prisons où bakanga famille na yo. Il y a des prisons où bakotisa yo. Bana Israël babimi bakomi quelque part. À des fois yopé osa le même langage. Olobi depuis na koma ko sambela. Nazo mona makambo ezo changer te na vie na nga. On est makambo ezo koma sous plus pire. Yaya. Nana yo ko sambela mabe. Bana Israël ba se poser ma question. Balobi na Moïse, babi Moïse. Biso tozalaki na biso bien Égypte. Oye kobimisa biso wana na sima mapinga ya Pharaon ezolanda bango. Papa, tangelanga verset 13 wana. Balobi nini? Tanga verset 13. Oh Jésus, Dieu est bon. Verset 13. Moïse répondit au peuple. Moïse a yanoli libota. Ne craignez rien. Mobange de côté. N'ayez bisayo. Ne kobange de côté. Amen. Nzamba zana yo. Nzamba kokengola yo. Nzamba kopeso kobota. Nzamba kopeso musala. Amen. Continuez papa Edekia. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez Yaya, tikala la vie de prière. Amen. Vie de prière non l'embate. Comment na koluka nzambe? Azanzambo ayoka kalo sambo. Akoyoka prière na yo. Alléluia. Akokango na yo. Na maboko ya Pharaon ya vie na yo. Ya famille na yo. Continuez papa. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Alobi botika la sika moko. Botala na misu na bino kokangolama. Oyo nzambe azopesa bino mokola lelo. Na ligina loba na butu moko. Oyo zolanda nga na ngonga oyo. Olembi, osambeli, oluki nzambe. Tu nous fais ozomone loko mokote et changer la vie na yo. Aujourd'hui, Dieu veut te changer. Amen. Dieu veut te délivrer. Amen. Dieu veut te bénir. Amen. Zambalinga changer station. Amen. Continuez Papa Elika. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Balobi pambate ba Égyptien oyo bino bozo mona lelo. Yaya. Ba Égyptien ozo mona lelo. Au monde à bango souté. Amen. Les Égyptiens, ils ont un problème où ils ont la vie na yo. Ils ont qui a famille na yo. Hein? Ils ont célibat. Ils ont sida. Ils ont diabète. Ils ont blocage. Ils ont blocage yo. Ce sont les Égyptiens. Mais Nzambe a tiningai na yebisa yo na pokwa na lelo eke ba Égyptien wana okomona bango lisusu te na vie na yo. Okomona bango te. Okomona bango te. Bakodinda bango nyonso na mer rouge a vie na yo. Yo kokatisa mer. Alléluia. Ok na ngambo mususu a bénédiction na yo. Mais bango bakosinda. Ba okende. Amen. Nena ebisa yo. Yaya. Moïse alobi na bango. Bobange eloko te. Botika na kimia. Botala na miso. Délivrance nzambe. Aza ko accorder bino à ce jour. Mokolo lelo na ngonga oyo. Oyo nga na oteya yo. Yo muto yoki malobo yo. Prison nini bakotisa yo. Maloba nini baloba likolo vi na yo. Malédiction nini oyo baproklama likolo vi na yo. Tozokota na prière. Papa Eliki azomema biso na prière. Tango tozo sambela. Aomema biso banda 10 minutes. Après ngai na ozwa programme ya prière. Yaya tozo sambela. Tozo sambela pour le problème na yo. Yango ko hésiter te ko benga prophète. Même yo ko la de mission oyo.
yaya nzambe oyo ngai nazosambela nzambe oyo tozoluka anzambe oyo asalaka soki omeka banzambe ya bato mosusu esimba te meka nzambe ya profete Amos nzambe wana akufa te nzambe wana aza na bomoi bible elobi ke il est le même hier aujourd'hui et éternellement bien aimé il y a des témoignages makambo oyo nzambe azosala même mpo na bato bana poto même mpo na bato bana Kinshasa les gens témoignent makambo mondo oyo nzambe azosala mpo na nini te nzambe wana pasa na vi na yo nazoloba na yo ke nzambe aosala mpe na vi na yo nzambe aopambola yo nzambe aokangola yo kindoki ya famille na bino etika yo blocage ya famille na bino etika yo malédiction ya famille na bino etika yo nzambe oyo akangolaki bana Israel nzambe wana mpo akokangola yo na se ya malédiction ya famille na bino na se ya blocage ya famille na bino nzambe apambola liloba na ye tozokota na moment ya prière tozokota na moment ya prière eke tozosambela nzambe elongo na papa Elikia azomema biso na prière et Dieu va vous bénir. nabelela nzambe nanga nabelela nzambe na mawai nabelela nzambe nanga akino akoya nolanga yawe nabelela nzambe nanga nabelela nzambe na mawa nabelela nzambe nanga kino akoya nolanga ngai naluka nzambe nanga naluka nzambe na mawai naluka nzambe nanga kino akoya nolanga yawe nabelela nzambe nanga nabelela nzambe na mawai nabelela nzambe nanga akino akoya nolanga tozosambela nalingi yo mama papa place oza na ndako osambela telela kombo na Yesu kombo na Yesu eza na makoki nyonso na vi na yo biso to na plateau tozosambela mpona bandeko oyebisa nzambe eke ndeko asufri mpona maladi nzambe akitisa mawane likolo ya ndeko oyo tozobondela na kombo na Yesu Masihi nzambe Israel nzambe na nguya au nom de Jésus solo Yesu Masiya nzambe moto nyonso azolanda biso na koma oyo nzambe tosengi mawa na yo likolo na vi na ye nzambe ndeko asufri na maladi ndeko asufri na baproblème Seigneur oyo makambo ezosimba te na kati ya vi na ye nzambe alola nzambe Israel nzambe na nguya nzambe na kokamwa le Saint d'Israël yawe nzambe nzambe oyo pambolaka nzambe oyo osundaka nzambe oyo otombolaka nzambe oyo mibonisamaka nzambe yo osala nzambe yo osala nzambe yo osala nzambe yo osala nzambe kitaba wana yo nzambe kitaba wana yo nzambe esala na famille moko oyo ezolanda biso na poto oyo ezolanda biso na Kinshasa oyo baza na kati ya baproblème baza na maladi ya ndeke maladi ya diabete maladi ya sida maladi oyo ezanga maladi ya nzoko na kombo na Yesu moto mosusu yawe maladi ezomonana te nzambe alola nzambe ya Israel omimonisama na kombo na Yesu tozosambela tozokota na libota oyo yo moto ozolanda biso ozosambela ozokende kokwesa maloba nyonso baloba contre vi na yo yo ozosambela kodeklare kosenga eke nzambe wana akitisa moto na nzambe akango na maloba nyonso oyo ya malédiction baloba sur vi na yo makambo so ezokomela yo wana eza maloba kindoki ya famille na bino me biso leo toyekola biso nzambe moko waza capable ya kokangola ya kopesa o délivrance na misala na yo o misala ezosimba te misala no ezokufa yo ozosopa bazemi biso tozosambela yo mpe kuna ozosambela kosenga eke nguya na nzambe eya kolongola malédiction nyonso maloba nyonso baloba sur vi na yo sur mosala na sur kobota na yo eza esu n'impact na kombo na Yesu Kristo osambela ezalaki prononcé na kombo na Yesu maloba ya malédiction nzambe likolo ya ndeko moko maloba ya mama moko oyo azolala biso na kombo na Yesu
Oui, tozo sambe pour la libota oyo o bazan ba problème ezotungisa bango biso tozo kende ko sambela ko senga ke nguya na nzambe kota ya libota oyo bayamba délivrance Bible zo ba ke Moïse a dit si peuple gardez silence et l'Éternel combattra pour vous tozo senga nguya na nzambe kota ya mabota oyo et délivrer mabota nyonso o bazan na ba problème nyonso ezotungisa bango ba maladie comme répétition oh malade comme chaque mois so mwana abiki oyo mwana mususu azwa biso tozo sambela nzambe waza capable ya kulungwa malade ba problème na mabota nyonso eza kotumisama oh tout libota nyonso ezwi chance ya kolanda biso eza jour na bango ya délivrance amen biso tozo sambela eke nguya na nzambe kota ya mabota oyo na kombo na Yesu na kombo na Yesu nzambe tobele kota na mabota ekota na mabota ekokalize mabota mabota nyonso bana biso bazola na biso oyo nzambe alire Seigneur mabota oyo oh Jésus mabokose na batokose na kombo na Yesu eyabade au nom de Jésus au nom de Jésus yawe nzambe yawe nzambe Israël tobokose bana tozosambela mpona sœur moko frère moko wa baolanda biso libanda aza un problème ya mikanda yo ozosambela epa na nzambe oyo aza capable ya kosala nyonso nzambe apesa bango mikanda oyo to aza un problème ya voyage awa ozosamba epa na nzambe eke partout akotisaki badosiene ya voyage nzambe afongola nzambe amimonisa na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus nzambe tosambeli mpona ndeko moko oyo azolanda biso libanda ya mboka anafoloma mokanda zakopesa mokanda oyo azala koloma mokanda opese mokanda oyo azala kosa voyage nzambe opese voyage ofongola bavoyage ofongola bakama mikanda na kombo na Yesu na kombo na Yesu nzambe alona nzambe ya Israel nzambe na nguya nzambe na kokamwa pesa mapa mikanda pesa mama mikanda nzambiza Seigneur dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus gloire au Seigneur Jésus alléluia tozosambela mpona libota oyo nzambe afongola bafinance ya bato bato ebele baza na projet mais baza na bamoyen bafinance ya bango eza bloke oyo nyonso babloka finance na ye oyo nyonso tu bazwa mbongo na ye apesaki ya mosu noko na bango wana akenda kokanga mbongo na ye biso lelo tozosambela nzambe akangolaki Israel nzambe wana akangola mbongo na ye place ezali betwale ya bato oyo bato ya molili ya famille na bango bayibaki bakomi koutilize yango biso tozosambela eke betwale na bango ebima betwale na bango ezongela bango etwale ya finance etwale ya makambo nyonso ezonga na vi na bango na kombo na Yesu
La guérison na Congo na Jésus Christ Sambe. Nzambe apona mboka na biso kosamba eke nzambe akitsamani na mboka na biso bamipepe nyonso twa malade bayebisi biso eke troisième vague ya korone esusu ya makasi mais biso tozosambela nzambe asali biso ngolu na première na deuxième nzambe wana asala biso ngolu mpe na troisième nzambe apambola bakonzi ya mboko apesa bango sagesse mpe intelligence ya kokamba mboko afin que peuple congolais avivre mpe bolamu ya mboka na ye na kombo na Yesu nzambe ya likango nzambe ya mboko wekobelela nzambe Jésus Masia nzambe akakangola mboko Ok. Yaya tozokende ko maudire sémence nyonso. Bible le sait que mon père n'est pas semé sera déraciné. Yaya ozo maudire misala nyonso molili. Merci pour la bande ko nyonso ba olanda biso à partir de Libanda Mboka en direct. Nzaba pambola bino, nzaba pambola mama Fanta, nzaba pambola mama Kati ya olanda biso, nzaba pambola bat nyonso ba olanda biso et tozo sambela, tozo kende ko maudire. Bible le tout ce que mon père n'est pas semé sera déraciné. Oh, nous sommes l'eau de la vie, il y a malédiction, il y a blocage, il y a freinage. Ozo kene ko kwa isayango na kombo na Yesu, priez au nom de Jésus. To sambela na kombo na Yesu. 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 Bana kotele bana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na bani kotele. Na bani kotele. Na bani kotele. Ma semence nyonso. Na bani kobodi. Na bani kobodi. Sala nyonso. Ya molili. Ya kindoki. Ya blocage. Ya freinage. Dans le nom puissant de Jésus. Na bani kodéraciner. Ma force nyonso. Démoniaque. Et satanique. Dans le nom puissant de Jésus. La combat de Jésus. La combat de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Yaya mutu nyonso akota na famille na yo. Mutu nyonso akota na nzela na yo. Pona ko bundisa yo. Pona ko zangisa yo kimia. Yaya banda ko modirier. Loba mutu nyonso akota na vie na nga na modirier. Pona combattre bananga. Pona combattre mariage na nga. Priez au nom de Jésus de Nazareth. Na kombo na Yesu. Zabe na ko modirier. Moto nyonso. Oya kote na vie na. Oya kote na ministère. Oya kote na
Maman Valérie, le kondo nzamba pambola yo, ozola na biso nzamba pambola yo, nzambe loboko na nzambe za likolo na yo. Yaya ozo sambele pa na nzambe, ozo prier que loboko na nzambe ezala likolo ya vie na yo, loboko na nzambe emimoni ma likolo na famille na yo, na vie ya bana na yo. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, na kombo la Yesu, nzamba lola, polo loboko na yo, nzambe ezala likolo na nga, ezala likolo ya libota na nga, na kombo la Yesu, dans le nom puissant glorieux de Jésus, nzambe na Pai, nzambe na Israël, nzambe pambola, nzambe osunga, loboko na yo, ezala likolo na bato nyonso kolanda biso, na kombo na Yesu Kristo. Amen. Yaya émission na biso ekomi na suka, yoka programme na biso chaque samedi de 8h. Na Bible de 8h juste à 12h. Nous sommes à la montagne na intendance. Yaya dépose là qui compromet toujours bengo lui prophète Noya oyate. To komika kana intendance na campus côté à Morga campus. Benga la numéro o suki na ba 88 yango ndeza na WhatsApp benga yango sopo ngo benga na peine normal benga na numéro o suki na ba 88 wana benga prophète même yo za libanda mboka mama eza na batu ndenge toza awa émission ezo na batu libanda bazolanda ngo oyoka ba message ndenge ezokota batu bazokoma bazobenga yaya nzambo azosala na ba via batu musupa osale pa na yo. Amen. Mama okutani na ba déception belé. Okutani pa na ba prophète belé. Mekana nzambe ya prophète Amos Ndaka. Nzambe wana kufate nzambe wana salaka. Amen. Nzambe wana pambolaka. Amen. Samedi oyo kozanga te. Biso tozo kene lusisila. Mais toko sambela pepo na sujet na yo. Mais samedi oyo kozanga te. Samedi oyo kozanga te. De 8h à 12h, na campus, na intendance, ma référence na biso ngone za na télévision na yo. Benga yo benga na numéro yo za na 085 88 18 808. Benga numéro wana. Okozwa prophète yemoko, au yamba yo bosolo na ye. So za na poso okutana na ye, o expliquer le problème na yo, asungo na prière, on est dispo ya ko soutenir la prière, ya ko bondela pona tina na yo, tika nzamba lola apambola yo nzamba lola asala na kata vina yo tokutani samedi na montagne de solution nzamba pambola papa na biso pasteur Joseph Béni Joseph nzamba pambola papa Eliki ya coupe Eliki ya mama Flo nzamba pambola bino nzamba pambola bana nyonso ya montagne de solution nzamba pambola bino tokutani samedi oyo de 8h à 12h moto ekopela nzamba pambola chaîne na biso ya YouTube yo pe muto kozwa occasion na biso na YouTube benga biso na kombo na Yesu amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.